C'est on appelle ça comme Zidane les Richard Mukoko. Oui, les Richard Mukoko. En 2003, hein, Ah vous avez répété à la crèche. Pas héritier musique. Donc c'était on a beau moi on est belle riche. Moi on a moi aussi une grande fille. Si les lots n'a eu problème, net ça matanga tonini. Plus bateau n'a zaki proche. Hein? Bateau n'a zaki proche. Peut-être pas qu'on soit les devant, mais ngelo baté que ça matanga na bango. Ah bon? Exactement que ça matanga na bango mais comédien mingi au bazara ba poa ba cook ba mo banga ko yana matanga pour non matanga ça mutunyoso non tout ça ba artiste s'il vous plaît. Et aussi la room c'était na ghetto. Hein? Et aussi la maman ça la room c'était na ghetto. Maintenant quand tu vas déjà c'est bon. Cinéma na biso évolué, ça lui passe. Et ça lui pas, qu'on se le dise papa. C'est un rêve que à sali yango, pe na mona ki yango, j'ai aimé. Très bien. Il a un rêve na bino. Et ça rêve na biso nyo sonde to travail à boyer. Journaliste des mères, na habité au des mères. Na habité des mères, na habité bien. Oui bien. Oui bien na côté c'est. Na bien journaliste. Ah. Deux mois de refaire un comédien. Non, conseil Mimika Bongo. Ah, parce que le Waweleli. Pour répondre. Tant que moi si là, les membres si là ça le théâtre, pour ta streaming. Pour ça, maman, au Bénin, qui est Nigérien, Salaka, lui aussi, la Salon, ni au cours le bataille qui était ancien, il était en édition. Mais Ezali, nouvellement, il y a bien, Ezaki idée, Ezaki au fait, Ezaki rêve. Ah bon? Il y a Bisso na Congo. Mais oui, Ezaki rêve na Bisso, soit il manque na Bisso lelo. Jérémy? Soit déjà manque na Bisso lelo à Bimi. À Saliango. Tout le monde sait que tout le monde a bimsel sur la ghetto. Bimsel sur la ghetto. Bimsel sur la tout le monde a vu tout ça qui te bimi mamoté. Ceux qui m'ont déjà abimi, à Pessinzela. Moi j'ai abimi c'est déjà mon tour donc à Kati Kapo. Et bon nous sait que bisous na moko na moko to mo bima et puis ça va toquer. Moukala je crois pas. Ah Moukala si là. Non Moukala je crois pas parce que Mimi ayebi oyazali. Ayebi oyazali tant qu'ils ont travaillé. Quand on a travaillé, donc ça juste peut-être Moussala Naï. Merci, la confiance, la fidélité, vous offrez ça partout dans le monde, vous avez biso, à travers les commentaires, vous appelez la bino, c'est moi votre humble serviteur Diego le Mignon dans un instant, vous allez biso, la bino, sur le monde, vous les alliés, à travers l'invité dans un invité spécial, c'est un grand honneur à Royambaye. Maman a dit Zidane, parmi les légendes, au de traîner dans le vivant, il y a théâtre à la biso, pour la salle, pour ça de meilleur d'elle, la carte théâtre à la biso. On va parler beaucoup de choses de cette émission, sa carrière, et puis, mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous avez surtout Pedro, Marco, il y a comédien à la biso, comme il y a Richard Mukoko, pour puis maman a dit Zidane, a fait parmi tout qui va jouer à Naïe, et on est rappelé qu'on a un peu de témoignages, on est rappelé qu'on a témoignage où ils ont gardé vis-à-vis artiste de l'édition Tikabiso, paix à son âme, et puis encore une fois, mais c'est ça qu'on vient, c'est la famille biologique, mais puis famille, il y a théâtre, où il y a vraiment le salon bien. Merci, l'équipe technique, où il y a toujours au four un moulin, la Moni Jérémy derrière la caméra, pourquoi pas Ben, toujours. Merci aussi à l'équipe, merci. Nabato va soutenir la conseil, si je suis remarque, on a Moni Jackie de Colon, toujours. Azara na poème qui m'a ramené ce kitoko pourquoi pas Kokafi c'est la beauté BD Sikoza la personne aussi merci na Amédée Massoudiram c'est la beauté BD Sikoza pourquoi pas la France on a moni Rachel Loba moi ça s'appelle la beauté BD Sikoza na la France voilà Félix Jérémy a même langage dans à fond le plateau bonjour bienvenue maman bonjour bonne santé ça va santé bien voilà c'est un réel plaisir qu'on y a bon na la plateau na biso c'est une première fois pour nanga ya ko ya bonne émission d'abord un mot na tout bolanda au baye Zidane aussi la banque ça qui est aussi dans théâtre surtout bateau pour manquer dans parmi comment on reçoit une émission on a na théâtre ni ko le balaba merci déjà na bande nyonso bazolanda biso na 5 ans merci na Nzambe pour nini lelo permettre tozala awa mingi to lamuka na bango tozana bango na ROT mingi bazo simolimo mingi to bakuteni makama songolo bakala biso na mawana ye apesi biso encore souffle de vie autre que c'est facilité yango na sengi merci l'opportunité bopesi nga koleke pa na bino merci na bataille nyonso baotala biso vraiment bazwa analyse en bien pour to développer ko comité na communauté na biso et qui est toujours de l'avant au lieu ils ont assimandé toujours na sepeli makasi na ndenge boponinga toujours belé mais lelo boponinga pour tout cela na bino donc na moni considération la chaîne avec. Voilà, merci beaucoup, Maman Zidane. Tout le monde sur le moment de la théâtre Nabiso.
lelo faut qu'on se le dise théâtre trésor okufa théâtre comme Makan théâtre comme ya bamukala théâtre comme bajalelo mais kombo na yo esikela mingi mpona makambo wana batatoni mukala ni jalelo carrière na yo lelo okoloba nini secret za nini na mazida bon secret za kaka pour se réserver pour se respecter oza na yo wana parce que oza déjà maman aza moto il faut bato comprendre que oza maman donc ntango moto azoya bike ntango nazo adresse parole oyo nazo adresse ngo na maman ntango mama aza wana abosa eloko moko boye ozomona teke mama aza wana donc na batournage et tout tomonaka ntango bozomona te mama sida aza wana respect wana esala yanga bien ntango namonaka yango nanga mpe na reciprokelaka yango bango nazongisela yango bango si a dire je viens ici a pas dire navandi nanga tozoobserve tozomonaka nde makambo yango ndenge ezokende ndenge ezoleka donc voilà eza na oka bongo soki ose réserve ose respecte ozwa mpe en retour mpe respect parce que biso na cinéma eza lokola armée respect ezalaka toza na bagrade toza na bato bagradé na niveau na bango donc toza na basergent toza na balieutenant toza na bacolonel toza na bagénéraux toza donc na moto ayebi ke nga place oyo naza awa supérieur na nga azali supérieur na nga soki omoni motu inférieur abungeli supérieur c'est peut-être supérieur abandaki inférieur nde bien sans compter tozala boye c'est un peu compliqué pour mona ke inférieur moko abungeli supérieur par rapport à âge par rapport à doyenneté donc voilà Maman Zidane lelo combien des années en théâtre soko anemo eza ebele nasata ba 28 ans 28 ans oza fier na mosala osali na théâtre na biso trop fier sauf que lelo ekomi kogene biso ekomi osala biso mwa mabe pourquoi parce que tozwi eloko mosusu totie na motu olie topesa bafani na biso mosala tokomi opesa bango baproblème toye na baproblème na biso toza basinte toza na baimperfection makasi mais makambo na biso fale tikala ndenge banda kozala entre nous toswani ata na telefone tobebani ata na telefone mais tobongisa tokuta na tournage ayo lobai nanga yo tolobai nanga boeleki tosala bon depuis kala mais depuis les réseaux sociaux on a mal géré les réseaux sociaux biso peut-être tocomprendre nango bien te toke nango na nde moko ya bien te yango omoni lelo toza na baproblème na bafane na biso succès epesi bato ebele valeur oui eza pas sa visibilité eza place publique mais ce que fali na place publique wana fa tozala na baréserve po toza na baproblème toza sale toza na baimperfection tofa tobomba salite na biso tosukola yango dit on le linge ça c'est là en famille tosukolaka basalite na biso na biso ke topesaka bato oyo babandaki kosoutenir biso jo lelo ozosoutenir mutu bayebi biso mutu wana boye lobi omona yo découragé oza mutu lelo topesi bafane na biso baposition moko boye ya bien te bango mpe bakomi mpe kofinga biso bango bandaki kosoutenir biso bafane bakomi kofinga biso bango bandaki kosoutenir biso bandaki koede biso bandaki osanga biso tozala lelo so communauté moko boye bato oyo batanzanien banigérien mpe batemi balati congolaise mpe batemi balati na cinéma et ça va congolaise mpe ça va mais lelo ezalaki grâce na bango mpe qu'on se le dise baede biso mpe trop bamisu mpe ti lelo bazocontinue koede biso mais biso moko vraiment tobungi vraiment. Voilà, Maman Zidane va te parler beaucoup de choses. Tout ça, Matanga, encore une fois, mes sincères condoléances. Merci. Surtout peut-être Richard Mukoko. Pour voir plus d'abord comment on a une nouvelle et puis d'abord comment on a une nouvelle Wana pour peut-être Richard Mukoko. Déjà, c'est une triste nouvelle parce que ça fait un bon bout de temps que je suis vraiment à Mukoko. Vous avez moi en contact. Mukoko, Aza Mutoro, tu as un groupe Moko. Ah bon? Et pas Papa Kanza. Tu as un groupe Moko, ma signature. Nata mal à l'aise depuis par une PC Mbotebele je dis moi ça Richard Mukoko ngai eza même na scène na beta lisolo wana nga bana ko notika cuisine nanga a répéter kuna mais nanga so na vandi libanda nazo corriger bat baza na scène après ça na pas le saki on bote fait ko ça on bote ça bien donc on met ka séquence ngo au monde simbi ka bon Richard Lobina yo Zidane de côté kombo wana ememamaki ndenge ekenda donc toyaka makolo moi makasi répété dans la crèche déjà vous que je te salue on a fait espace à l'époque
papa kanza ngoti lelo ya bima na été mais biso to ya omoni yo za Zidane donc c'est parti de là ndenga lobanga bongo wana to yaka makolo so to sisi to kitaka si to yaka kotaki kelemba malewa Moïse akotaki kelemba bole malewa ngai heureusement nga nazala mwana Kasavubu bango bakokende ti babumbu mingi bumbu kuna baozonga kaka ndenge wana signature de bonhomme donc ezalaki bongo c'est on t'appelle ça comme Zidane déjà Richard Mukoko oui eza Richard Mukoko ba 2003 on répété à la crèche pas héritier musique donc c'était wana boti moi na belle riche moi na mwasi aza na grande fille tellement aza castar aza lokola ngai aza lokola ngai yende to tokutana dernièrement wana vélodrome na Kitambo azaki terrasse pemene eza venu mona vandaki déjà na mwana Richard Mukoko mwana Richard na mwana belinga mama na tabo mazida ngai na tabo belle riche na ko yamba nini osanina habite mama naza mwa terrasse nanga mwa muke awa Alexinga malheureusement depuis Alexanga ina nde na yaki ko bela nanu nazongaki koke komona ete ndeko yoka sangomba mo ya Richard et atiki biso c'était vraiment frappant c'est une triste nouvelle komona kaka Richard a kufi boye ça fait mal non qui peut s'envoyer na kufeli pena ndeko donc proche oui matanga eza biso mais matanga biso ya biso nyonso parce que as artiste c'est ça ouais, c'est ça voilà mesdames et messieurs fidèles internautes ba question c'est belé retourne vraiment maman Zidane nous yoki ki maman Zidane banda ko jouer na Richard Mukoko on est bandé depuis 2003 ça vraiment et là ça vraiment c'est une famille à perdre vraiment ndeko nae ou ça la vraiment pas si est-ce que yoki ki papa Richard abelaki ou soit kanobi ke ndo so ne kala ça veut dire aujourd'hui wa nouvelle ka ki na matoli donation loko akake parce que ça fait un peu de temps to solane souté toujours kutana te to mona na te nayebi kaka mikolo lekaka il avait un petit souci ezaki na moi déplacement langage muke asaki na maman na biso ezaki ya ayisenga expliquer nga que non alobaki yango boye sans arrière-pensée alobaki na maman na biso après tango batu bankile après je lui ai appelé na c'est Richard pourquoi tu as fait ça abinanga non Zidane oyebinga bien je l'ai pas fait exprès le baki yango te que blessé maman maman na bisoka je préfère ne pas citer le nom non c'est pas important non c'est pas important on n'est pas là pour ça dans bisoka dernière fois to sola ki na ye tant to soli na ye ayebi singa non ezaki na saki on exploité na mais les gens ont mal compris les gens va comprendre mabe bafingaki ye balobaki makambo ebelebele yango wana asexcusaki mpe attends qu'est-ce qu'il ici là obengaki ye non eyaki sila te ezaki mama na biso bamama nayebi bamama entre bamama na biso bon afingaki te akritikaki te eza elo mwa alobaki ebosanisi nga mpe nabosani donc voilà eloko yango esalaki mwa makelele après ntango nabenge tosololi nase nabi oyebi ke biso kote towuti tozala mama tabi oyebi ke ye pas donc senga oui oyebi ke côté to uti to sala mambo wana te na ko pe osala ngoti on s'est compris to soli to seki na bisa pour tout molanga na zai matumoli tumoli ngana to seki eleki na ngoto yo kokutane dernièrement na yebi sous place ngoti to yambani to soli normal ezaki activité moko si pas deux ezaki mo activité moko ya biso après to yambani to sololi to lekani donc moko suka na mona Richard yangwana malade na yo kité eloko mona yo kité so ezaki malade moko boy grave to ndeni peut-être beli chebi mwana nga bazana na Kitambo kuna nga peut-être ça maman que papa est très malade en tout cas na yoka ki yango te nga personnellement na yoka ité to yoki ka mbala monde batinyo so ba yoki Richard Mukoko akufi. Vraiment, et ça qui passe. Voilà, et ça qui passe, mesdames et messieurs, fidèles internautes, tous en Mozindo, à tout le bas, tout haut, c'est que les gens disent tout bas. Maman, je suis dans les lots et sur les réseaux sociaux, mingi, qui m'attendent, et ça mingi, la famille de Bota. Pourquoi? Parce qu'ils font qu'on se le dise. Dans Richard Mukoko, ça qui a vie, après ça qui mingi tendance, côté à Belleville, quand il y a des oiseaux bien, on va faire la famille de Bota, avec qui il y a un peu ça va filmer, avec vraiment la place dans le bureau qu'on a. Ça veut dire que les matin la famille de Bota qui est bien bon, ce que les gens ne comprennent pas peut-être, mon inetinga boy. Naza mona Tito. Mais nazali siko na Simba. So lelo nazu problème, net sa matanga to nini.
plus bateau nazaki proche. Hein? Bateau nazaki proche. Peut-être bakoko soit les devant, mais ngelo bateke eza matanga na bango. Ah bon? Ezateke eza matanga na bango, mais bazwi les devant ki wana. Azalaki wana a evra ki wana na suka des places où il y a bande ko travailler. Les juste yango. Moi je vois mal neni comment créer problème. Comme si à niveau bengana batu qui est comme le des camps, tout le monde va bengana ba journaliste ya ba cook et puis mingi ba comédien mingi au bazar ba pro ba cook ba mo banga ko yana matanga pour non matanga za munyonso non tout ça ba artiste s'il vous plaît. To de la Richard Mukoko azaki muto abitumba te azaki muto ba makelele te azaki muto bande ko travailler makasi a travailler ki aibi ko travailler Richard Mukoko azaki fouteur te aibi ko travailler donc après ça qui tendance photoloba après ça qui tendance te eza place au bazwa qui a travailler très bien. Et ça place monter que Kenny ba bete porte ba boya qui était mais place que Kenny ba ndeko travailler ndé moni eza ka net yondo oza na leketu de lo so aussi problème leketu mdozo les devant biso to na sima leketu to na sima na été mais to oza l'ensemble mais dans un premier temps leketu au tema mutu nanga travaillera pas nanga donc c'est un peu ça eza na oka bongo eza na ngote ke mutu asakapare na matanga to mutu akomisi matanga yé to baninga musuba ya te to babengana baninga na matanga te to bengana muninga za te biso to le la Richard Mukoko abana uta na ndako na ye aye ko sa musala donc azo appartenir na ba artiste azo na NTPC en fait muto ko loba le zo parole ezaka présent masumu présent Lombe CG Oxygène des réunions ezaki est-ce que comprendre donc au moins question ezaki bongo ne ozo loba réunion lobenga samate moi NTPC a récupéré azui matanga pour ça matanga ya NTPC azali comédien na kati ya na kati ya corporation ya NTPC donc to éviter bloc wana et ça bien mérité pour to ko kunda yako même so na makambo ebele voilà maman Zina ça la rende nini ceux qui ont place mo pesa qui meilleur na yo place mo travail ko pesa qui corps et âme mais un certain temps négligence mo côté ba négliger yo après na temps likambo ba yo ko comparer makambo yo ça ni sindenge nini yo to wumbe na mondo place mo pesa de meilleur de toi mais un moment ba négliger un moment ba qui peut sauter après likambo nde ba ye ko tchaba mbongo ko sala makambo au moins maman ni sindenge ngalo tu so tout à l'heure Nata mal à l'aise azali aza vivante à côté témoigner a sabino ndeni ni biso to zana Richard bato so ba bate erni basola erni bazala mais eza famille to uti sikamo so ko tunga na yeba ipete ke Richard obela c'est que yo pour yeba te mutnyo so pas ko yeba te muna mtana ndenge na o gérer makam lele koma muto ke ne poto o lobate muto obela na ndaku a lobate et comment oyebi ke et comment na ngope mo banga na trop voilà muto muso pas sali na ebongo mais liwe écoutier à Koufi. Donc, on a dit une négligence. Peut-être qu'il y a un informalité. Peut-être qu'il y a un côté. Pour nous, on a sonné tous les coups, on a sonné sur le téléphone. Nous avons lobby que on a un malade qui est peut-être qu'il y a un préféré qui a gardé l'information, à traiter. Ce qu'on a ici, après, il y a un malade qui est malade. A souhaité qu'il te un jour qu'il y a un moment, même si il y a une maladie, mais à s'éloigner, s'éloigner, ça qui est là, tout, à remettre trop coin, bien soutenir le film. Chacun ses raisons. Chacun ses raisons. On va appeler ça, on ne soupe pas vraiment. Mais dans je vis. Déranger à côté? Et comment déranger, comment pas déranger, il faut tirer ma boue en Zambie. Faut tirer ma boue en force pas la vie. To forcer te ceux qui va bengio ko tourner les que tu bien na tourner Karine pas là tu bien na tourner c'est ça donc on monique que profil na yo ba na besoin nango a benga toujours profil non so ba na besoin tant de to komi belé ebele donc pour ba kanga magana yo c'est difficile donc peut ça peut ba nouvelle génération bazoya ba mata bazo temps et peut-être ba négliger peut-être ba bengote mais peut-être au découvrir peut ba no peut ba yé to peut ça va on peut chance ba œuvrer peut-être que biso to kobima na kati ya bana wana tel pe bobima na kati ya bana ba musupa bobima na kati ya bana ezaka fierté po to ki mabele qui après ça qui vraiment des meilleurs de lui na mingi na kati ya Bel Air TV o wapi fo bato les olobama mais soirée mo elekana ki awa o bel va pesa ki ba trophée ba récompense na bato ba travailler mingi pa na e mais tout le monde qui absence ya Richard Mukoko benga qui était
après c'est ba trophée ba mususu ba yesika mais ba benga qui était ya omoni et lobby c'est ba to belé comment mutu après c'est ba film belé ya commis ba film belé na Bella TV mais comment vous a récompensé est-ce que ça manque à considération que tout se contredire tout à l'heure tu koloba que abandé ko zala souté azala ki souté a s'éloigner qui to no mone souté na mais on ba comment on mone les souté mais comment ba opesa mutu bongo trophée ba opesa trophée ndeni neti nga bonne na vandi na ndako boye ba monika Zidane ba payer trophée au moins teke ba ba boye na bon na minute ba ndima te ba mezel Nicolas za na terrain te ba opesa trophée ndeni peut-être c'était ça un soit Monique azalaki na terrain te yango na moyeba pesa trophée ba nominé ezate peu importe ba trophée ba pesa ki ata soki ba benga Kenneth ke Richard ya ko kozwa trophée soki azalaki na soki azalaki ke trophée zo pesa nazo sala nyonso depuis chaîne banda là au moins tunga to loba mais soki apesi trophée ya 2024 carrément Richard ozalati donc c'est clair. C'est clair. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, d'Abisso partout dans le monde, vraiment. Tous les Lara, Richard Mukoko, et puis c'est vraiment pas si mingi, comme on a qui est au père d'artiste d'Abisso, ou à Komara bien, à jouer à bien, et ça vraiment pas. Ma souvenir, c'est belé, ou you garder souvenir à tous les amis. Ma souvenir, ah, ça m'a tout boé. So beaucoup de il faut ça abetare lo mu fubo seka faut ça ka zoba mo boé ko simba na nzoto bilo mo bwazala nango to perdre vraiment qu'on se le dise, tu perdre Richard, tu perdre un scénariste bien battu, tu perdre Moutou, tu perdre donc tu perdre Moutou Mogo, il y a une potentialité belée. Très bien. Il y a une potentialité belée, il faut le to pour te liwate hein. Pour te liwate, ce que liwa, tu as profité na Richard, tu y tous oiseaux belé sous par Richard passé oye ke wana eza mutu très bien vraiment mutu ekoi akena ba potentialité nyonso akena ngoma mayele na yeba ki force na ezaki na position scénique ayeba ko telemisa bato na scène so ebote ma scène te oyeba oyeba partir Richard c'est formateur là tous allez que on répéter en fait c'était lui le répétiteur. Très bien. Il me donne sa répétition. Sa répétition. Sauf que soit Pessi Bozo les DP, Azam Moutoumei, c'était lui le répétiteur en fait. Il me donne sa répétition. Il était vraiment intelligent. Zamba Azomoli Moné pe Manabatikali, Nyokosema, c'est une batumi, Wayana Matalana, Minya Matanga, et le Nyokosema. Matalana to mesana nango. Matalana to mesana biso nango. Très bien. Mtu ya rolela, bamsu ba ya rolela, bamsu ba ya swana, bamsu ba ya matu vu, bamsu ba ya na mutu na mutana mutu bamsu ya na mbongo na mbongo, mutu muso ya na mutu ya na ndenge na ye. Mutu ya na ndenge na. Okoipo ko landa batu to otia batu leçon morale. C'est. O ya rolela, a ya rolela. Donc voilà. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, merci. C'était une première chapitre. On va peut-être un souvenir à Richard Mukoko. Entrons maintenant dans le deuxième chapitre. On va parler théâtre et le lieu comme problème, théâtre et le lieu film, théâtre et le lieu comme les gens doivent être sûreté. Maman Zidane. Et ça, là, on dit comme un journaliste moko, il y a Kamoro Bouyko film, ma collègue journaliste, comédien, qui film, qui critiquer, même qui est plus loin, qui est dans la vie privée, mais au moins journaliste na comédien lobelaka bazo yambana bazo le sika moko ça veut dire que comédien wana oba fingela ke batu asepela na ngoto ndé ngama Zidane. Déjà pourquoi tous en bakan tous les gens en bakan pourquoi bakan na yango bomi biso musala bakan fallait zalaté fallait zakande zalaka la ngana lingana nga intel on a penga pe na lingana nga intel vous êtes belé na moto azana moto na oya apporta na mutema na ye ezaki bien siko nde makambo yo et comme kende peut-être dans tous les conséquences mo te ngona toujours continuer nango fallait normalement to sangana mambo esila to pesa musala makambo esila boye ezo kabolatina ba vie réelle très bien ce qui n'est pas bon moni il fallait souka na musala moni ezala ngaza sportive na ngami foot naza présidente de football féminin à Vita OK
na terrain tomonaka bajoueur babeti neti équipe nanga vita so ezobeta na équipe voisin na baadversaire na biso na terrain balokwa binemi oyo mpena don binemi ya binemi soki arbitre asiffle kaka bien 90e minute so babimi ka bakoti vestiaire yo donc eloko oyo otakela nga atika longwana c'est tout mais na match bomoni na match na bakosola bakoseka te baza duel mosusu so basisi batambolaka bango mibale bakendaka bango mibale mais moko aza taka moko aza défenseur baokanga na bango mibale donc défenseur wana okanga taka wana pire camarade na ye mais na terrain rien mais soki match esili bazongani normal baba camarade baba pire baokabwa bake na komela bake ba makambo na bango musuku tu équipe wana akoti na voiture ya bajoueur msa vite oka bango tu bakar na bango koti na voiture na msa vite bakei mais bauti kobeta o comprendre mais il fallait biso ezala loyal fallait ba biloko wana ezala loyal il fallait pas ezala ekota na ba vie réelle vraiment to kotisi ba makambo ba division na ba vie réelle to kaboli na bana o bazwa na seba na bazokabwana tolo na nini biso mama bolingo ba mama bomengo ba mama belé ba mama linga fait mama chako ba mama batikelaka biso makambo ote est-ce que au moins on peut comédien mo bo kabula théâtre lelo o azobebisa théâtre lelo na mafinga na kotinda ba journaliste ba finga en fait comédien zo kabula théâtre azati place même muto kabula pe muto kabula théâtre ndeni oh ça ra véridique c'est comme muto kabula théâtre ndeni razara leader Tolinga za leader. Leader ezaka nzambe komikosa te. Na numéro 1 aza minso. Numéro 1 na théâtre azate munamto samusala na point na ye, ba samusala kitoko. Bande onanga ba samusala kitoko, surtout bande onanga basi ba sala musala kitoko. Munamto samusala na bien. Leader ezaka nzambe. Sauf que munamto azana équipe na ye o équipe na ye o apona travailler kana bango. Ndeko pe muso une équipe na pona travailler na bon ndeko kuna pas na équipe pona ndeko mususu kuna pas na équipe pona donc voilà il y a un millionnaire na théâtre nani ba millionnaire na théâtre millionnaire ya mbongo voilà na ibi ba compte na bango te millionnaire na ibi ba compte na bango te na qualifier mutu millionnaire ndé et même de vues quoi beaucoup de vues mbongo eloba te mbongo eloba te apparence ils sont souvent trompeuses pourquoi mona mutu oyoba mutu te gaza na mbongo na ibi compte na été tout le monde va pas me sauver pas me sauver de cola ça là quand ndinga zalaki mais azali na ki bourré de fric donc bon elobate bon ils en apparence te bon en apparence bon ils en banque parce que ils en compte na bango ba tozo lo banyo songa na ko yakate na nyo tanga ba compte na lo bana luka ba compte bancaire ya ba comédien on a commis libomati on a beli boma voilà on a commis liboma on a beli boma voilà nous allons maman biso Zidane on parle de tout sauf rien de cette émission maman Zidane lelo comme on a Mimi Kabongo film na lelo na TV et pas journaliste des mers na bito yebi des mers na yebi des mers na yebi bien yebi bien oui bien na contexte na yebi journaliste deux mois de film na comédienne. Bon, makamna o ba weli na ebité. Maman Zidane, na tuni yo question. Na ebiso vérité hein. Na ebiso vérité. Daso benginga eza analyse. Ngana ko milieu du village parce que naza tina te. Bazo finga collègue na comédien, mais ozolo bakelo ba. Mimi wana ozomona Mimi Kabongo wana ozolo ba Mimi Kabongo. File ouf. Donc Mimi Kabongo moyena lo bon a ezaki. Yimo so otala ngata ngoyoka nga a oseka makasi. Mimi Kabongo wana. Doza pena aza de kati. Moni Mimi Kabongo wana aza vraiment de ndani, de kati. Ba fingi losko de kati. Bo ba fingi eloko ba weleli na ebiti. Na conseil Mimi Kabongo. Na ebiti sko ba weleli. Pour répondre te, ba weleli. Mimi Kabongo asani musana yi. Lelo akomo jouer ni nasila. Après ça meilleur d'elle pas sila. Et to moi des mères à sa émission à le dire que numéro mukala sila akomo pesa meilleur d'elle pas sila et pas tu sors ko boya pour te dire que numéro jouera partout mais miko to moni mingi pas sila. Desco des mères lo baki bongo mingi ça dit bien que ni mimi pe sera bokele jeton dans le bongo après ne des mères aye aola sa mimi ndeza ki na pasi ndala na ba chantier bona boya on mona tune question avec ça na bon vie zaka ya nzambe lobi zaka ya nzambe mais c'est il faut condamner maman Zidane mais lobi zaka nango ya nzambe nazo condamner mutu tenga na juge ne peut ko kata likambo mutu te très bien sauf que lobi zaka ya nzambe nzambe a pesera na mutu ya lingi pe na ngongo ya lingi
Bon, kozala neti azala mukala je crois pas. Mukala si là. Non, mukala je crois pas parce que Mimi ayebi oyazali. Ayebi oyazali tant azo travailler. Tant azo travailler. Donc ça juste peut-être musala naye. Ça jusqu'à musala naye parce qu'il faut travailler. Mais ayebi loko sala azo travailler. Mukala te hein? Non. Cause mukala c'est trop dur. Mimi sala musala. Sala musala aux amba responsabilité, tu es une mère. De l'autre nzamba pambolio pour évoluer. Donc il faut que makamususu au lekisi yango. Sala musala no va de l'avant. Va de l'avant sala musala na o. Nayebi oza sans chaud. Très bien. Mais pour répondre te pour ça elo te sala ka musala. Mais le temps tout comme si là, les membres si là ça le théâtre, pour ta streaming. Pour ça, maman, au Bénin, qui est bannisé, basalaka, lui aussi la remonte ça dans on pour le bataille qui est ancien, il y a théâtre dans biso. Mais Ezali nouvellement il y a bien, Ezaki idée, Ezaki au fait, Ezaki rêve. Ah bon? Il y a biso na Congo. Mais oui, Ezaki rêve na biso, so il moko na biso lelo. Jérémy? So déjà moko na biso lelo abimi. Asali yango to mona osenga butu monza be bimisa biso na ghetto bimisa biso na ghetto bimisa biso na to ngoto biso tout saki to bimi mamote soki moko déjà abimi apesi nzela moi abimisi déjà mutu donc akati kapo et bon osenga biso na moko to komo bima et puis ça va tokei tiens lelo si la romi c'est na ghetto hein et aussi la maman ça la romi c'est na ghetto mais to ba sumi ngwana déjà c'est bon cinéma na biso évoluer ça li passe et ça li pas qu'on se le dise papa. Ce moninga sali pe loko ya moko. On va critiquer qui est complexé, a owel maweli ça bonabo. Moi je suis pas là. Ngaka biloko nanga nazala kuna te. Ngaka nazaka na analyse. Ngaka nazana na analyse. Tango bebisinga ke asali yango, pe na mona ki yango, j'ai aimé. Très bien. Il a un rêve na bino. Et un rêve na biso nyoso nde to travailler ka boye, un jour to bima. To bima to sapi makambo yo eza yango ko. O eza pe yango. O pe to sala ke eza yango. Mais to bima lisusu. Tout bakisa, tout matabechelon. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous les Congolais? Comme le bio au choix et au choqué va te belé. Non. Ne les prends pas comme ça. Non, et choqué non. Si la vie c'était un ghetto. Nabi boye, et choqué moutouté. Très bien. Et choqué batou. Le bino la vérité. Yokanga. Pour la place nangati. Pour déformer information te place. Namona za nan to déplacer. Comment mieux le bien on rappelle. On a lobby na bandeli. Il y a rêve na bino que. Ezala ka rêve ya bi comédien nyonso artiste nyonso de to travailler ka. Un jour to bima to ke na cinéma proprement dit. Ba Netflix, ba oui. Ezala rêve na biso nyonso mto contredire azate. Soki lelo moko na biso si la asali yango abimi. Asali abandi yango mabeza tele ba comédien musu balanda pe lokolo balanda lokolo te basala pe ndenge sila sali to kende biso so to bima il fallait un jour moko bandango biso so bima saki maramote to bandi yango pour ni biso ba congolais to wana difficulté wana et cause problème c'est ça difficulté on dit matin na difficulté on dit matin na difficulté wana te très bien so salami nango et salami so pesa bongo te na pesa bongo te so eza bongo eza bongo na utolo ba tout à l'heure bandeko na so ba osala musala ebele surtout bandeko na so basi ba osala musala makasi donc voilà Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Maman Zila, le bien vérité. Alors, bien sans polémique, on a fait une émission sans polémique, bien juste vérité. Et puis, tu auras un dernier hommage à Richard Mukoko au Wapi, ça fait 4 ou 5 jours comme ça si je m'abuse et ça n'a vraiment pas si nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. N'habitez Maman Zida, Tomina Souka, n'habitez pas projet dans les années 2025 et en gros les années en max, n'habitez en tant que comédienne. Est-ce que vous pouvez rêver? Bon, la chaîne YouTube, comment vous faites Maman Zida? Vous faites la chaîne qui va pas reproduire. Non, la chaîne, la chaîne, sauf que. Ça, vous avez la producteur, vous avez la financement. Mais ça, tout le cas, financement pour mes athées. Moi, pas de problème, il y a santé, les équipes, business, les équipes, place, des places, des terrasses, et quand on ça ramène na balé. Et quand on mais depuis côté latin. Très bien. Côté le habité. Ok. Donc voilà, il fallait que ça recule. Si pour mieux sauter, il faut reculer. Très bien. Donc tout ça, on a reculé toujours là. Nzamba Osunga.
pour continuer tous aller. Le panier circule encore. Théâtre suite, Baninga Baza. Tout ça, on a tout rejoué, ça va aller. Voilà, merci beaucoup. 2-3 personnes bataillent partout dans le monde. Ma petite beauté de la maman, Olivier Binda depuis Strasbourg. Bon séjour à toi, maman. Plus courage pour consoler papa Jérôme ici Kazakuna Mbanyamunu. Vraiment on appelle ces bisous Lando, Bambote Ebele, Francis Bokambwa, Nata mal à l'aise, toujours Matanga, il y a Richard Akoufi Akei. Vraiment la cotisation hein, la numéro million, mais on peut officiel là. Il y a bazo pesa déjà dans mon groupe DG Salami. Ba c'est pas GLM mais pas Makoko. Donc déjà groupe Salami. Donc voilà, les anciens de Célébro, on a passé en beauté belé. Alain Ganda, mon ami, Guy Bokole, ils sont en beauté belé. Venanga Bouba, Zaliawa, on a passé en beauté vraiment belé. Il y a Chaud les Kiwa, Olympique toujours, on a passé en beauté belé. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup, Maman Zidane. Pour Mbabino, vraiment, pour total abino na TV, depuis tout ça, Mickey, pour Mbabino, c'est là vraiment on est là, c'est que tout ça, vraiment ça là, ils ont volé pour Mbaba légende bourré. C'est vraiment un honneur pour moi, Mbayo. La vie qui est la dernière fois, il y a encore une fois. Merci, Nabino Sobotali Bisso partout dans les mondes à travers notre chaîne. Congolais ba télévision, ou vraiment, Botala Bisso, TV Moko Batebele, plus de 100 000 abonnés, il faut que Botala Bisso, tu vas faire un commentaire. Merci, Naleki Chupa, merci l'équipe technique, voilà, Moni Jérémy derrière la caméra. Merci Naben aussi. Merci aussi à tout le soutenir des pros de loin. C'est moi votre MSRP, Dégo les mignons. On a toujours pour nous servir. Donc, ciao.